Combien des artistes et musiciens ba yemba ba njembo ya batu ba bimisa ba remix. Avant d'utiliser une chanson comme le Nzembo Motu, vocal Motu, et le Motu, il est important que c'est le jeu. Yebisa no ba art o net il fallait salir ba reconnaissance. Combien de musiciens o ba interpréter ba njembo ya batu. Bon malheureusement boss ba njembo boss on ba disque d'orti. Ba nana bilongi makasi na papa ba so aza Bénin, so aza Rwandais, so aza nandi boyo ko pesa fali. Donc ça dit comment on doit fali le quoi et l'eau mo yo sakani. Comment on doit fali le quoi poubelle, comment on doit fali le quoi l'eau mo boy. Na ebité batu ba comment on la ba la muka. On sait déjà que eza ba acte de déstabilisation. Fali et Poupa. C'est toi que je m'adresse. À bientôt, je vais te publier les réseaux sociaux. Hey, atana ninga ba groupe ndeto yoka kapeke te yete to tsheno mupanje mo ipe bana aluka mikolo so papa bana baba wara so pe baba nani muto atindi kopo na yo sala wana atindi na danger pas tini erreur na binate pour na baga bino na zala contraire aux la robot mais vous êtes des malades. 207 nde kangi monde mobimba ba autre bala bisanga et bomaka ukangi pe unje coach na ngam tala kisenga Piero na sai fallait au top. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na maye. Salut et bienvenue sur La Voix du Peuple, une chaîne d'actualité. Maintenant, tout balingara biso, bato ba commentaire ba vidéo na biso, ba suggestion na biso, surtout ba remarque na bino. Oui, ça là tout donc c'est comme moi Bérin Zalaki. Merci à Vincent Louise pour la confiance, pourquoi pas l'équipe technique Malamoni Dari de ça derrière la caméra, Château Kolo, réalisateur Nzambe, pourquoi pas aussi à Jules Va Zola Ndonga, merci aussi na bato tout ba soutenir na biso, na moni bongo le véritable et le seul code mondial lui c'est Yaouli Moucheni, Kevin Katumbaskoba. Papa na Daniel depuis États-Unis d'Amérique, mon vieux. Très heureux. Il y a Royambaël ici sous l'élo chez Alvin. Il s'agit de Malika Mania. Vraiment, on va essayer un peu de parler sur toutes les actualités. Hier, la année Warrior, Tomero décortiqué. Marambe Belenaye, Malika Mania, Mbotena. Bonjour Alvin Lutumba, bonjour na abonné à La Voix du Peuple. Et bonjour, bon retour na. Boss na biso Vincent Louise. Voilà. Et bonjour batutu balinga Malika Mania, maman ya Bajimo Paradis. Bana suka Nzambe, en tout cas na pesi bino bambote partout dans le monde bozolanda biso. Et merci na ba soutien na bino, merci na ba conseil pe na ba remarque au bosala rabiso à tout moment be émission Kotaka. En tout cas merci to yambi yango vraiment. Merci na ba confiance pe ozo pesanga Malika Mania. Merci beaucoup na bino nyo so ba abonné à Malika Officiel TV, bo kende pe ko s'abonner na Malika Officiel TV et ça biso vraiment plaisir à trop. Merci beaucoup à Mijimo Paradis, bana suka Nzambe, merci beaucoup à mon vieux Gelor Bolango la ponctualité dans les sons. Je te salue depuis quelque part. Merci beaucoup à toi Joël Ndaya ma copine Ndaya ba Joël na yebi ke place oza déjà na za ya ko sepela mon vieux Liezola London, motema ya mama Dalida Zola. Jenanga Diezola London, salut babi kuna pena kole kendara direct qui peut commis. Merci beaucoup à toi mon vieux Diezola London, motema maman Dalida Zola et merci beaucoup à toi maman Dieta Kupumba, maman Lionel Mukendi, je te salue. En tout cas, nabi que vous êtes belé au boninga Malika Mania ton botala ranga déjà nabi que vous êtes déjà stand by quoi. Voilà, merci Malika Mania pour la disponibilité na yo. Merci aussi à Théo Zambrota, ya Théo Zambrota. Otaliera dollar et là la thé. Ya Théo Zambrota, babita la kananga ya Théo Zambrota, alera dollar et là. Alera dollar et là la thé. Voilà, Malika Mania, je crois c'est l'actualité. Au Tolamugi nango mokona lelo mardi les 6, tout le monde bongo l'artiste Fali Poupa et a qui remettre disque d'or et pas et mongo Luambo ou azali bongo fils aidé à papa na biso Luambo Makiado atika biso par rapport il y a des remises, il y a Nzembo na bango ya Mario au fallait pas à ça la remise nango et puis tellement qui une chanson participative yango fallait qu'il remettre disque d'or. Tu peux dire quoi? Vraiment ba reconnaissance c'est yango yango wana ndeto sengaka. Voilà. Parce que ngana lobaka ingratitude et comme mati na buka Yesu. Donc nzamba osa elo bolamu yozo ngola kisaka ingratitude. Donc ça dit yeba nzamba ozo comment on peut quelque part. Voilà. Et comme on a reconnaissance il y a na bisa bino Alvin omoni so ya minga na plateau elongola na Malika Warrior. Voilà.
tout ça non analyse mo boy pina correct tout ça pina droitier so non lo mabe obité malika place so c'est qui warrior mais ce que tout ça l'émission non lo pina no warrior yebisa non ba alt oh net il fallait saluer ba reconnaissance combien de musiciens au ba interpréter ba nzembo ya bato bon malheureusement ba nzembo besoin ba disque d'or ozomona combien de musiciens au ba interpréter ba nzembo ya ba grand au ba kufa ba kinda ba tika biso depuis longtemps. Voilà. Combien des artistes et musiciens ba yemba ba nzembo ya bato ba bimisa ba remix. Ya ba musiciens, ya ba to binga ba nani ba grand hein. Voilà. Ba légende. Si. Combien des artistes ba yemba ba nzembo ba légende au ba kinda ba tika biso. Mais tout le monde a reconnaissance au fallait salité. Bon, de toutes les façons, point d'interrogation, on peut qu'on peut qu'un contexte ou en parce que bandit m'a interprété bazo ba disque d'or té. Na moi pas que ko récompenser ba colonien bo pesaté, mais acte au fallait pour passer reconnaissance on est au kende ko remettre vraiment en tout cas et ça lui plaisir il y a trop. Ngana lo bara toujours au moni fallait la vie est faite des choix et des on est slogan nga. La vie est faite des choix et des décisions. Ba choix auto ça la lelo yango rattraper lobi na biso. Fallait pour passer la choix cause à l'intelligent. Fallait pour passer la choix. Hein? Il y a toujours en avance. Voilà. Fallait pour passer la choix on a toujours champion. Et yango le leur vivre. C'est-à-dire nous surtout tout le monde a fallu ça là. Tout le monde a extra parce que peut-être les gens musiciens sous et surtout la génération où tout le monde a voté. Voilà. Bravo à Fally Ipupa. Bravo à Fally Ipupa. Dans le discours il y a l'artiste et il est pas à motiver bateau ba interpréter banzia batabi et ça va bien tant on interpréter nzia motiver au senga parce que lelo peto ebi l'artiste belé pe ba interpréter banzia ba Fally Ipupa o pe ba senga lelo et c'est là ba discours na pe injuste comme ta suma ma holandela ab mama bete parce qu'il y a sali art et reconnaissance il y a okende ko remettre il y a une obligation peut-être il y a la zara tant sou ndenga senga ki. Merci. Je voudrais remercier Ebongo pour l'autorisation. Vous savez, avant d'utiliser une chanson contre le Baha, Nzemba Moutou, Vocal à Moutou, Eloga Moutou, il est important qu'au sein d'avoir toujours autorisation. Et puis après, autorisation, même la partage, il y a droit, il faut, oye, vous reverser le Moutou. Oui, a mérité. Donc, auteur, compositeur, c'est grand maître Franco Lomé qui a dit auteur, Franco et Fally. Parce que là, on va couper. Hein? En tout cas, et puis, j'espère que on va essayer d'apprendre. Tout là qui ça va tout quand même. Bon, là qui ça c'est un peu. On va réunir la polémique. Mais tout, mais là, pour passer le message que vous avez la génération là, il est important pour restructurer ma table. Nous avons des droits et quotas. Et j'espère que nous devons avoir droit pour un jour nous continuer à filmer mon retour et combien de millions de singles na et mongo nangai nous partageons équitablement. J'espère qu'il peut confirmer. Effectivement, voilà. Effectivement, na émission, fallait ça la choix. Au moins il fallait ça la choix aux intelligents. Voilà. Donc ça dit na carte intelligence il y a ça la choix wana. Intelligence c'est mimamout na makambo belé après ton autre sagesse après ton autre intelligence liko nango et memabiso maka parce que sagesse to botama nango. Voilà. Intelligence to na orientation. Na ba école to na intelligence. Fallait ça na kibo moto na intelligence. Voilà. Ça dit na kata kibo moto wana zo profiter na makambo belé au moins na ayibisu abinini que bato belé peut interpréter banzembo na yi a profiter nango te. Voilà. Mais quand même yé akenda ka interpréter kinzembo ya papa Luambo. Mais l'intelligence là qui est bon toi ça on dit que ça dit mon interpréter qui donc c'est à dire reconnaissance on a face on a bananaï donc moninga na lobaka Alvin moi na vie mingi total à cap on a bana biso voilà parce que et fanjona qui n'est bongo ba se retrouver quand na disque d'or té si vous comprendre na ibisio tous à cap est-ce que ba légende doit légende doit fallait interpréter nzembo na ye ce qui tient avant kufa azaka mabe azaka na haine envers Fally peut-être peu Fally angazo pe idée ko interpréter nzembo na été lelo bénéfice au bana ne ba zu au fallait que remettre bango o akepesa bango ba ngaba profiter nango te ba libérer mitema mabe o bino bolinga ko maltraiter bolinga ba leki ba matate bolinga ko pesa ba leki ba éloge te voilà. Boy papa pour musique na bino ça dit bana na bino peut profiter de leur côté car oh bino boutique la bango yonde boza nango voilà
C'est un peu ça. Donc, tu vas interpréter la montée. Par rapport au comportement. Batamite malukundu. Ba les gens n'amite malikundu. Donc ça dit bino lokwa bolinga ba leki ba matate. Surtout fali ba les gens nyonso ba sangana kampo na ye. Donc bolamba bolia. Fallait qu'on ait bandimba, on interprète bandimba na binoté. Voilà. Merci beaucoup Malika Mania. Il faut dire aussi que héritier Watana Bitango a interprété Nzembo ya papa la Bisma Dilo. Aina au mona maman bango face d'honneur. Malgré j'ai appris que Nzembo moi complication ça là héritier Watana na YouTube a raté. Mais le lot tout le monde il fallait pour pas à remettre disque d'or et pas loin mais ça littéralement qui il y a une affaire où ils ont les sur la toile Malika Mania où de plus en plus et comme un peu intéressant bah te bilé pour moi le bilan déjà. Et il y a une dame, une femme béninoise à la TV pour dire qu'il fallait pour pas. Il y a 7 mois, les loyaux, il 23 ans, il a fallu pour passer la test ADN. Bon, est-ce que les émissions que papa bana, papa bana, on a un test ADN pour nous? Peut-être qu'il fallait pour pas en doute. Jamais. Maman d'ailleurs mukolo mwana. Kobuka Natal Vin. Maman d'ailleurs mukolo mwana. De son évident que moi na zaenga na ko ya jamais que na ya na bana auto sa test ADN on a déjà opé sangi tension mususu et puis bana na bilongi makasi na papa bango so aza bene so pas aza rwandais so pas nandi boye ko pesa fali donc ça dit comment on doit fali le quoi et l'eau mo yo sakani là comment on doit fali le quoi poubelle comment on doit fali le quoi l'eau mo boye na ebité ba comment on la ba la muka on sait déjà que eza ba acte de déstabilisation. Bon, il y a pour déstabiliser Fali na kata musique, mais na vie de couple n'a été. Déjà de un, on quoi prendre bateau. Que na vie de couple Fali pour pas. Tout le monde même autre, tout le monde Niki Menga. O aza ex ya papa, o aza ex ya Fali pour pas. Aza pena bala na biso. Mais ayana déstabilisation. Moi de to razaï, au moins de to kataï. Donc ça dit, on peut reconnaître que bana baza, papa pa ko beta moi crochet. Azongi pe moi lisusu na moi nengene nkande batu musu bakenda nango. Voilà. Mais to razaye, to kataye parce que to yebike Fali amuta ba légèreté té. Yé, bana 23 ans. Bana do bosadi pena histoire montée. Pour même na ma passe na ba monter bango pe ko monter. Mais Malika Mania, ceux qui peut-être na biso ba congolais, tu vas interpréter en mais et puis béninois, to beta lisolo Fali pour pas et non ba 23 ans on a déjà quartier latin. Non, comment non, a commis on a dit. Voilà. Non, décortiquer tant que moi si. To botati. Voilà. To yebi. Nenga zawana. Ceux qui ont koko, ceux qui ont koko. Comment dit nanyon? Ceux qui ont koko. Eh, te. Attends, nenga ba goupé. Ne to yoka kapeke. Te yete. Yete to tient non moupan. Tu m'y pe bana. Aluka mikolo. Soit papa bana baba wara. Soit papa nani. Muto atindi kopo na yo sala wana atindi na danger pas tieni erreur atindi na danger to bi ça dit eloko to bi que ça coup monter ça pour la déstabilisation donc ça dit nga ku na ko vanda place wana te voilà balamba balia aluka papa banane muto apesi kopo wana yo sala les gens se posent des questions nene abimisi nene ya lobi yango ça dit to yebi ana bato omoni nene ndazana po loba te et ana bato belé o bakanta on dit Nene ya alingaka Fali te ayina na motema. Il y a beaucoup de musiciens. O ba mona ke nene ya ayina Fali na motema. Ba kena vers nene ya. Ba pese d'information. Ba pese d'information te ba kotise na corruption, ba sa la Fali ba coup monter. Yo ki nene ya témoigner te. Abi bato ba sa di coup monter wana ba yaka pa na ba kotisa ye. OK. Aboya kala ba ka kota na kopo wana te. Ça dit Fali aza ya na biso congolais. Aza fierté ya mboka na biso. Voilà. So to bito to bando déstabiliser Fali yango. To raser Fali to longola Fali to kitisa. Et nani yo remplacer Fali. So to bito longola na Fali place au hasard. Place au bino bolinga boko ise nani musicien ni apporter garant que ngai na comme Fali ya lobby. Aozalate. Voilà. Ozo comprendre la vie. Ça dit bon luka moya ko déstabiliser motu na musique bo ko kate mo bongo ko tati na foyer na ye. Ça dit même na foyer bon na place au likate. Bon le kana binoté. Moi so azana yo wana à moi sa tête dire. Donc ça dit ana moi si on va vendre plus de 15 ans bali akabilo moko. C'est pas facile. Voilà.
Donc, c'est-à-dire, il y a une stratégie, il y a un comportement mobile, donc, c'est-à-dire, il y a un point faible mobile, il y a un caractère, caprice mobile, il y a un mobile, il y a un mobile. Donc, c'est-à-dire, il y a une nuance étatique mobile. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, attends, il y a un triplé, attends, il y a un quadruplé. Même biso nyonso tout dans le monde entier to tala boy to yebi keza commenter ba bandela ndé ba mission na bandela ozo comprendre Voilà. ça dit to yebi omoni to fandi boy so ba yebi biso omoni mwasi mo ba bibi na mboka mo boy aina mwana mo boy ba bota ba sundola ya musicien tel to yebi ba musicien ngo to taguer ke o ba cosité pe na mwana ye po to yebi za ba musicien belé ba sundola bana to yebi ti Mais fallait pas aussi n'est pas sain. Alvin, kobota libanda to kobota bana parci par là, likambo za sainte, likambo za la, likambo ta discipline. Voilà. Mibalo baza fidèle na basi na bango, ezate yo ke ba sainte, ba tande discipline. Voilà. Ba discipline ba njoto na bango, ba discipline ba sexe na bango. Pona basi na ye, pona mwasi na ye ya ndako, po buzo bezala te. Voilà. Ba fali bana catégorie mibali wana ba discipline ba njoto na bango pona mwasi na ye kaka pona bêtise ezala te so to bito fali ndenga za na boti na ki carrière na na ki succès fallait obi ke succès o fallait ça lelo ezaka te ke fali pa bandi carrière na nda bandi succès yebisa na vocal nini o fallait ça na quartier la terre errata voilà ezate donc ça dit elle exhibition que fali azala fali azala aigle depuis quartier la terre pour même attendre quartier la terre azaki des aigle na bango azaki éclaireur ozo comprendre mais fali tellement na quartier la terre ti bana bandi carrière na ti a commis le fali pour les guides de la musique congolaise aka na bana ba mama mibale malika bana mso bima so papa zate Alvin moi je parle pas des fali pas non en général te OK ni na bien voilà bana misusu babima o ba papa bazate eza bana oyo omoni ba mama na bango ba mama na bango pena o ba vanda pena yibike na yiba ka mobala batu donc na bo même nanga moko donc na koki ko beta lisolo o teza la kufi ezala sans vie voilà ozo comprendre suko ye akoko wana o yiko bimisa bana Alvin, omoni bana o bazala ba trésor. Et mon zo maman bango mais ane loko o eza papa na yi. Voilà. Donc ça dit na ko kota kuna carrière na te. Pona donc wana so baza bana ba wara, so bana wande, so bana ba nani. Donc ça dit e ka complot et clique ya batmo boye o balinga ko kitisa tête à fali. Pourquoi ko kazeleka bana ba na 23 ans pour reconnaître tata na bango? Pour les lois au loba c'est les gens c'est non kende kutu bongo te po baza ban to yebi bango baza bana fali te donc na ko ke kuna ba parenthèse te po nini tango non ke kutu po wa to ko ke na ngoto moni wana to kene na po na Niki Menga po to bi ke Niki Menga bana baza déjà ozo comprendre bana baza déjà ba mpaka na biso mo ba beta ba mboloko so pa basi akala abeti mamboloko so pa mama bana mobo ya Niki to kene na mo ba parenthèse wana ke bo siko tango ko me obima na ye po ni bo sale ba vidéo te po ni bo sale ba photo te ya Niki Menga to kendaki na ngo bongo parce que bana bazalaka po moni ba mibali ba mpaka na biso azala mama bana mo azala na mo sina ndako me moi amoni mo mkono mama bana na mo bazongele mamboloko so ya Niki to kene na bongo mais omoni to raza Niki omoni bana na ba Rwanda ona so ya ba wara so ya ba nani soki akoko bana na ye na bango ya bino bomona fali nani Alvin fali wana bomoni nani po za congolais yango na bo sa ba bêtise wana so azaka me tande ba congolais balenga ba Davido voilà mais don Jay-Z na page na ye aloba boye abi na yebi que n'époque biso ba Nigeria to bande ko leka to bande ko régner partout mais pour l'instant il faut dire la vérité fali pour passer au top don Jay-Z aluka poto millionnaire voilà oh Davido banga mais bino ba congolais bolinga Davido ka bo mais don Jay-Z a kumisa fali tala so au moins fali tanzamba bande mukila sala américain to linge kaka voilà merci beaucoup il mérite beaucoup de respect voilà Ada fierté au proposer ni Malika Mania fallait pas poursuivre madame Mona en justice parce qu'elle salir comme on a parce que c'est en français les lois to ebi et français a parmi la langue et le bama casse partout dans le monde ceux qui dans la langue entre nous communauté mon peut-être l'artiste a tellement renommé et au proposer na fala poursuivre au proposer qu'est-ce que au proposer parce que ça va continuer des manches à Banwana
eza ne loko oyo ko continuer te tant que bana na baza fali te c'est faux et archi faux. Ko poursuivre ou pas, on a décision à vie de couple. Ya couple ipupa. Voilà. Ya maman nana ketchup na papa fali pupa. Wana eza vie de couple bonde ba neni ba okende na makambo wana. Voilà. Menga na opinion nanga. Omoni fi wana tozaka awa awozonga lisusu. Passer pardon. Te pardon kututé. Ayo awodlobaka na muto atinda ye na muto asaise complot. Na Niki Menga makambo ezaka kabo Niki Menga ya na zema 4K bana mapasa double mapasa triple mapasa mais après tant makambo eleka makambo ebima kuna pasara tolati tala ba audio ba légende ba bande ko landa Niki Menga ba soutenir ye pour déstabiliser Fali tozaka ka awa bato baza derrière okoko wana suka koko bazaka ata lelo te Nini a déjà le bien ngoti. Bakenda ko contacter pour kota na complot wana. Nini anda boyaka na ye. Voilà. Ozo comprendre. Tozaka ka awa. Voilà. Merci beaucoup mais elo na senga ba musicien na ba légende. Bo bundi safali na musique. Mais le ko boyebi ke na musique bo kokate. Na ba trophée bolala ba pongi bolamba bolia. Boya bozwa te. Voilà. Yango ni bo déstabiliser foyer. Famille a fallu ça bien blindé. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tant que warrior te hein. Si. Tant que une femme ba ko monter lo ko mo ponga pina na ndaka libala. So lo na fandi ba yinga mobile nga bota bana mo di banda. Na oyaka te na bando na boma vie de couple na po ba ina bana mo ba o yebi mutuna makolote na yoka indicité na yebi pe comportement ya mobile na ndenga se comportaka. Yana mibali mususu batu ba vivant na bango na basi na bango so ba yeke oh bana mobile na bota libanda ndimi bango parce que yebike mobile na nga muta légèreté mobile na nga kiti a couper partout voilà. Mais tant to vana na mibali na biso to yeba ke mobile na nga amuto kiti a couper ernio sauté akoko wana lambalde ya penza. Voilà, merci beaucoup Malika Mania et je crois biso to la lagi ndenge yoro babande be émission na ye depuis kala critiquer l'artiste dire de n'importe quoi, ils ont une opinion, voilà. Mais ça continue et comme on un peu moins pire. Les loyaux, na live naé, a commis ce qu'on a directement, on a fallu pour pas. Les choses avec qui ok non, on a façon moi oui. Mais à comme pena qu'on le baron m'a attaqué et puis là, et na négé mon score était côté et on le voyait il fallait pour pas. Atini va doit bétailler, il fallait pour pas. Ceux qui à la pour ça va doit pour d'abord au bout d'un moment on a la mission naé. Natala yorobo na yebe kola tanga te na yebi prof na bango te na yebi mesi na bango te nga na tie téléphone na bandi tanga yo na otala yorobo jamais voilà ane loko monte o loba pona fali et longola ba wario nyoso fali atika la imoko pe na loba rata fali atika li imoko de fait kaka eza yende mukolo orchestre mukolo groupe ba waro baza pona ye ata ba fa nyoso ba katika liye moko ozaka fali pupa alors yoroba ne loko o lobati o ko longola ba waro po fali atika la moko yoroba ne loko lobati o ko déstabiliser carrière fali o ko longola fali pupa longa fali pa koma ye ane loko mote o ko loba e ko longola succès fali na monde entier p chose grave yoroba ne loko lobati o ko longola 207 nde kangi monde mobimba. Voilà, Abia complexe à falité, Azada na président. Ba pesa e visa te, to suka kana visa. Pour ne monsieur zaka visa. Visa de likambuti. Voilà. Atambola na ba Michael Jackson, atambola tondime, atambola na mokili mobimba ba légende minene, visa kaka. Biso pour ne monsieur za azonga Kishasa alonga biso ka page ya visa. Page wana kaka tika na passeport na ye. Ba tumusu ba bande pesi ba visa. Voilà. Pe ataba pesi et pesé parce que tant à Luka quand on va passer ça zakate fali pour me taper ses visa donc bon on yenda zana az esclave ya fali nde bango ba mi benga kana comme esclave te tant on fallait passer ça bino ba visa bondo ça eleni bondo ni ke ba basket voilà bondo sukole ba sous-vêtements pendant mon abatu belé Luka ba passer bino ba visa comme esclave te bondi makande batu pour opportunité au fali azana ngo oyo kabula na bato so ba peso pa musicien mususu bato mitema mabe o ba kabarate ata azana opportunité pas mususu pa osela ngo bato te voilà ozo comprendre Galvin c'est-à-dire omoni yorowana donc c'est-à-dire ngani tinga na tala na répondre ka pour poser nga ba question
comme ba question za ya bino ba réponse za yanga mais na so téléphone nanga na kombo tata nzambe na sambe na tamo ndiami tuka na tala ka yorobo wana te no tala pona yoka nini na apprendre nini mais makambo robeta ngo ko mape makamba robeta ngene mao bakaneli babeta yorobo pa bakaneli babeta motelo ko mo sala bebe osama kamloko za bébé te te na bien to uti na ba wenge yoka est-ce que la génération bitumbeza bino bobi bitumba baselo na ba wata ba bunda na ba shetemba mais bazana orchestre moko bino bobi bitumba BCBG wenge musique maison na BCBG so ba kutani bitumba franchement na ba émission na ba antenne na ba nini voilà ba kanela neti mige yemo ba ngomoko ba oluka ba mikanelana ba oluka ba mikanelana bon respecter Fally voilà ba conscience na bino ata minoko ifanta bino na ba plateau po boloba mais bobundana na ba conscience na bino na ba mbetu Alvin omoni toilette oka toilette ka to kota to kendo sa toilette oyi ba conscience na biso ifanda na ba kiff oyebi ovanda pe na kiff na pe na conscience ne comme obaluka obundana yo moko na salite na o ko buka na te papa nyoso to eza ba mige eza ba yorobo eza ba nani babundana na ba conscience na bango omoni bango nyoso o ba ya ko sala na ba comment ça kama kamuka ba perdre déjà ba dignité na bango si ba perdre yango so ba comment ça na bango ka ba sala voilà ba sala kaka to loba mais ba banja source na bango za ka Fally voilà merci beaucoup Malika Mania ozo eloko neni parce que bando rebele pe et comme neti ko déranger bango lelo to yebi manike basaki warrior to yebi o Fally pour pas sa visa et tango alongo na ye warrior asa sous généralité de moi lobaka tout moni wata baki na poto et puis eleki wana te yorobo nyonso azoloba obise to choloba awa tout moni susu basali vidéo ne héritier watanabe batebele ba mona neti héritier watanabe ako profiter na moi sentiment ya bato ba ko fingaka Fally pour payer ba pousa na bemé na selon quelques personnes peut donner na ba commentaire te mais bango nyonso na ba vivant na chaleur a Fally na biso ba fierté Fally na banane ba musicien nyonso wana o nyonso na bango nyonso ndo tanga ba kombo ba fierté ba fierté Fally ya mboka sote te mutasa la fierté mboka ka moko Fally pupa Malika Mania musique ya richesse mboka musique ya Congo tout bara Fally te Fally muto sa mamna ndenge na Fally penza na biso ke Fally Alvin omoni Fally so azuka décision asa une année 2 ans au beta musique te au ça le loko to ça ba interview te au ça le loko ta va na ndako ba orchestre ebele ekufa neni ebele po komona bango etangama kata musuna ba sortie médiatique na bango ba yaka po ba critique Fally kombo na etangama voilà tant mususu kaka koloba ka mabe ya Fally parce que Fally kolobela en bien ou en mal o luka de succès en bien ou en mal o luka de succès donc ça dit pour comment na itangama pour album ne ba somba batu ba ya ba soutenir yo en bien ou en mal le baka mamba Fally so pour l'album ne tout là ya kaka en mal so pour l'album ne te kama ya kaka en bien na tu so comprendre voilà ça dit ce qui héritier a comme ko yamba batu ba finga Fally Nathalie Sosiko ke ba fierté ya Fally parce que bango ba vivra na mukila ya Fally Malika Mania ndeni quand tu dis ça héritier watana baza par ba musicien ba sara album et betaka tondro ba album betaka même chemin et bande ko beta e beta te il y a des chansons ils ont beta tout le monde la ça bino nde botia ba musicien na barrière na ndeni nous on a concession no ebi ke héritier album wa bimisa ka ne passé beta ko le et beta faut tous en ba vérité héritier album o ele kaka nizarani miange mi demo te tu ko to ke non sko bien na ki fanatisme te miange mi demo te chemin de la gloire ata bato ba va na sima caméra il y a pas match photo ebisa ba musicien vérité po ba yeba ndeni ya ko zo ba directeur ya ba marketing na bango ba sala ba marketing na ba dembo voilà ya autant na yaka na yoka Fally changer bureau edi ba dieta mutema mabe na seka bato bele comme so ba longo edi ba dieta ba tia bino
bokoko sa musalo idi ba dieta salate directeur ya marketing ya ba orchestre mususu sala nini omona musicien bimisi banzembo ya batitre ta mususu titre banzembo kitoko me ebetaka te mpo mutu adécouvrir ke nzembo moko ya kitoko eza na libomo na fo mutu mo boalinga mutu wana makasi mpo bando oyoka banzembo nyonso adécouvrir ke nzembo mo bo eza oh eza le contraire tovandaka na baplace mo mosusu tovandaka mpe na banganda oke mpe place mo boyebi ke mutu wana mpe aza nefa na fali te ngai na viva yango plusieurs fois tovandi mpe na mutu boye aa nefa na fali te me ayebi soki naza fani ya banzembo afali mais na fan na fali te c'est très important mutu akoza fan na o te maza fan na banzembo na o eza bénéfique pour l'héritier par rapport à événement na ye et ce genre de choses ba vidéo wana tout ça pour le 21 septembre ye mutu akoyeba ezaki na émission na te eza na émission ya héritier nalobaki avant basala video na yorobo nabaki azwa na yorobo namoni mpe basali mpe video na yorobo c'est-à-dire omoni bato nyonso balongaka pa fali bazwaka bango po bango badiembela na mokila fali donc bango fo basalaka bavivaka bongo na mopepa fali na succès fali yango moi nayebisa nalobaka baa bafierté ya fali voilà naloba na nga ka vérité mpo nga ndiabo alvin nga nakoyaka te nafinga bamusicien te nakofinga te nofinga mponi nga motu ne yabona na lider na nga nakozanga argument te ya oloba mpo na ye nayoka mpe motu mpasi te lobi noke miso pa alvin oloba nini nabeta motu te na nango déjà donc musicien mo boye alalisa biso nzala actualité te alalisa biso nzala ya baargument te ya baréponse te très important Malika Mania 207 déjà ils ont 2 millions et bientôt on a mode à 1 million 900 et quelques comme ça et dans 11 jours Malika Mania il solo à 207 na Kinshasa il solo à 207 partout dans même na yo moko peso bimelaka oyoka ngo na 6h na 8h na 10 tu comme à na Kasavubu na journée oyoka donc c'est-à-dire nga kuto nayebi te bravo à Fally Ipupa bravo à Fally Ipupa parce que mutu soko sa mamba malamu pe eza na époque ya mutu wana to bandoza toujours obligé ko pesa ke ba félicitations pour te yebi que il y aura un moment à opema à vendre bato musu ba oya voilà alors to banda ko ignorer makambo ne poso to ignorer makambo na ye siko na moment ni auto lukato yo féliciter tant on le na pemi na travailler mingi na pema ne to yo féliciter hein ba féliciter mutu sur les champs tant mutu osala makambo na ye to emona na misu biso pe photo ya ka to encourageaka to pesa ke ba félicitations to pesa ba bravo et surtout ça pour non un mboka na biso ngana bisa même pas Fati hein nessa pas Fati be to ta drapeau Congo batika biso tene lemba fali nande ah nande fallait za Congo ti mutu fallait za c'est-à-dire au moins il fallait comment le quoi drapeau mais fallait na ko ke na mboka mo boy na pesa ta drapeau Congo so na bika na fali esili na congolaise de Fally Ipupa esili ba ko reconnaître que na congolaise de Fally musique à Congo bandi lelo te Malika Mana il y avait aussi des gens basala marambo na ndenge na ba papa peur ça na ndenge na j'ai époque une époque eza na makambu na ngo autour de ba lombo ba mais c'est ça yo na lo bati si tant aux époques na biso bi photo opesi be loge voilà to zela ta kufa to aleka na époque wana leki après to ko bi que osala mingi te époque ngo yango yo osala ndi to lobele voilà pour on mériter be loge net nga na lobele nga époque ngo yango na loba tant on peut faire on peut ma héritier ba ye to lobela pe ka ba héritier héritier ba ça déjà Malika Mana yo comme le la na cook wele voilà na ça cousité non taliso Malika Mania Malika Mania ba oreyo ebele ba za desi et puis ba oreyo ebele ba mona yango peut-être ba pesi Fally Ipupa raison lelo yo doublé concert il y a Fally Ipupa na stade des Martyrs pour l'artiste a poussé malgré ses sponsors l'été pesaki mais yemo peut a poussé en pour la dette ou yemo le bien annoncer bientôt te a poussé le fait déjà si ba repoussaki ba date donc c'est à dire to ebi o e bouleversé te par rapport na ye donc to éviter ndenge salé na ba sponsor na ye tout et puis Fally as artiste ou as actif déjà ebi que tant sali kalki no beta concert na le 10 na le 11 après le 11 avançons no beta na novembre no beta na décembre na janvier ton na kota 2025 na le mo boiselanga donc c'est à dire as musicien OT azelaka baninga ba raisonner pour na ye entourage raisonner pour na ye nini rosa na décembre ngana loba ngomoni Fally ninga zana ayebaka déjà oh ça na décembre
déjà ben mission moko eleka na sala na Keriti na et pas vient na Mike Lokamba na ebisa Keriti nga bi fali ayebi déjà makambo osana ayebi déjà eloko osana décembre c'est le calendrier voilà mais toi comment on n'a pas bissé sur la date il y a 9 mois décembre wana entre te ba musicien mususu ba temi na kwa mir ba okenge dila fali na décembre ça ni na tie date ça va biso peut être na février mais date ça dépend pas ça là ça me t'a proposé la date tant de ma date pour toi avancer et il y avait une date bima qui comme ça il y a ING Arena où il fallait faire rigoler la Tiaki et puis entre temps il fallait pour passer un concert le 7 décembre à Nat malgré reporter date il a fait rigoler moi rivalité n'est ça moi bien Malika ba reporter ni date il y a ING Arena il a fait rigoler ça le 7 décembre mais ING a présenté des esquisses que a poussé concert à hauteur date sima est-ce que yomba liboso mona page ya faire ba poster date ya concert pour ba longoli ba liboso ne mode de vie na ba yango wana ti ba postaka ba date pour ba longola ba postaka ba date pour ba ne etali ba balamba ba li etali biso te ba sali ba ba kebeta biso de to beta mais c'est bien comme ba fierté fali bango faut ba sala bongo bango il faut ba beta ka bongo qualité quand même na le beza sala fali te mais faut ba mission ba za question na lobiti fallait sa beta ki yango fallait sa beta c'est des fois c'est vendu kuna butia ba date ti bon c'est quand on fallait beta pour na tourne taka bango ba comment maintenant c'est notre tour. Il y a un tour qui est. Maintenant, c'est votre tour. Alors, premier tour, c'était qui? Donc, c'est-à-dire, c'était le guide suprême. Donc, c'est-à-dire, il y a Yaka. Maintenant, il y a Alvin. Fallait Azamo Bandeli. Donc, c'est-à-dire, il y a Banaka. Après, ce que Bango Baye Kousukisa. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, fallait faire ça là. Fallait ça là pour Bango Baye Obété. On a ça ma bêté. Et ça, quand bien, il fallait ça là, bon, puis na sima bazo Kolanda. C'est bien. Parce que n'a vu que basta de France ou ana, fallait ton obété ngo. N'a vu que ceux ils en a muto qui tia date. Il y aurait aussi des artistes, il rien. Au produit Bango. Pour des artistes, am soit to lembongo ba okoka kolo elikambango au PCT au yate. Ah, il se produit à l'ambaldian au yate. Et Melaye. Ah. Et vendu en stade de France exact. Mais fallait pas mettre aux années petite. Papa. Biso to bata calendrier. Donc vanda yo, tu n'as vu 20 cents. Boss na bino. Nenga zana ana ba billet déjà réservé déjà et que na date bono kende même yemo na ebi tam so mi tout na poser ba question fallait à comment tambusa biso bondeni. Mais quand même loka ba ba visa na bango sala bango bien, ba tambola bo ba kinda ko assister à ba conseil. Non, c'est pour tous les artistes. Voilà. Produit bango eza mabete loko a side de face ya pour tous les artistes. Produit bango. Do bandi mabaka ebeta. Ya miki a ezo beta. Tala nani mabeta Casino de Paris. Fabregas. Merci. Bonne chance dans bango. Voilà. Merci beaucoup Malika Mania. Tout comme nous Nasuka, parlons des festivals là. Ils ont un festival surtout dans la nègre intervention à Ferrego là, j'avais aimé et surtout sa façon de voir les choses. Moi, je pensais que c'était peut-être pour détruire, il faut tourner ça, mais là, c'est là qu'on a aidé à promouvoir encore et l'artiste et monsieur par rapport à que Nambo Ganabiso, tu as rappelé dans le festival T. Tout le monde a fait moi en Côte d'Ivoire et puis le festival est bien le festival là, ils ont équipé l'initiative avec l'artiste à Saraki par rapport au débat l'état pour ça qui est en haut fait rigoler et à les casos c'est dans l'état et bâtir festival là et salama ils apprennent le comment beaucoup toi tu peux dire quoi nani loko lo baté ba no ba na initiative na bango ya linga ka kolela na mona même bagolwa au main noir en tout cas na éviter so faire à cause sur la même na ba fan na yi pona batika na kolela ko se victimiser fallait on a ton ba repousser la toi on a payé à loi tout ça makamuto le quoi biso toi na mboka mo boye légèreté likamote sami ba nyuso bazo légèreté o to yebike likamusu na mboka muso zo coûter cher ba ama bato kenda ki biso tout on a besoin to ça na souci et double stade de martyr na biso parce que eza histoire auto comme na musique na biso voilà ozo comprendre to yoki ba souci ba bilambe so mama ba souke so mama pour na double stade de martyr en tant que warrior ça zarate ba basket ta propre so mama kota ce que to leli pendant que ba annuler concert mais est-ce que tout le monde il fallait aller que se victimiser sur les là te mettage moi na mboka donc moi na mboka pour na ba ama bato ekufi toi na payer toi na mboka les charter tes papa
Ton mboka légèreté, oui. Donc, on va déclarer. Tu as besoin de service, va conseil, mais bah, ma bateau est coupé na kata stade. Quand même, tu respectes un mot. Toi, on a payé la loi. Bah, la loi est dire, mais c'est la loi. Toi, on a droit à se soumettre à la loi ou à kondiambo kaba opé sabiso. Yo, il fallait d'abord double stade de martyrs. N'a qu'à combien? Voilà. Mais tellement il est, artiste est conscient. Avant, il a conscience, il a tel habité. Bah, tu vas koufaki. Apparemment, selon va dire même Israël Mutombo, c'est comme si complètement ça m'a habillé événement au Bakoufa qui est dans stade, sauf qu'on a fait dans stade, Tata Raphaël et l'eau ils quitté. C'est comme si apparemment on était pour ça faire rigolo là et on peut-être ils ont qui débrouillent. Keba lukelembo comme Souba qui est taillé. Le quoi il na Congo ba comme c'est comme musicien main noire. Il ba tila que comme main noire. Ba zoé ba comme ça ta ivoirien qui est na mboka mususu. Comme ça ba Israël ba kende ba landa ba comme ba journaliste na bango. Après ma porte-parole na bango. Ama porte bon c'est pelaka na belle femme et pour mouvoir na ba disquette. Ba disquette dorté. Avec les temps, il y a Malika Mania. Ah, ah oui, tu as toujours musique. Voilà, merci beaucoup, Malika Mania. Tu as remis pendant cette émission à Bisso. Voilà. Et. Batika ko se victimise à tout moment. Voilà. Sauf aux grands à la grand. Il y a d'autres choses il faut assumer. L'homme tout le temps, il y a beau tali penake, yomo peno yoki penake, osa battu. Mais tali ka olilana parce que la loi il dit on met c'est la loi. Mais tali mon investir, ba producteur ba musicien ba pe Malika. On a bien kolobaka bongo to bi double stade de martyr ba sponsor baza combien? Natali sur kaka. Double stade de martyr fallait n'a gagner combien de double stade wana? Voyons. Voilà. Elle a gagné combien? Voilà. Et merci. Surtout, il fallait mettre un stade à Polo, il était optique à portité. Elle a gagné combien de double stade? Voilà. Tu vois, il y a d'autres, il y a un moment, victimisation et comme ça monte faible. Voilà. À tout moment qu'on s'est victimisé, tous les artistes nabiso. Président de la République, Maman Denise Nyakeru, gouverneur, ministre, député, baza pona bango, pour na biso nyonso. Voilà. Ça dit, moutoumou aza au-dessus, il y a loi zati. Hein? Attends, tant que non, on a bien. Attendez, mon bal, maman Fanny Tiseke, papa David Mangaya. Nandimite à comment de l'autre, tiens, limite, na vie, artiste et musicien, mon boy. Mais pourquoi vous m'avez fallu dans ma cambouana? Bon, il y a beaucoup de gens qui fallait main noire. Bah, puis, il y a visa, main noire. Bah, ça, il y a main noire. Parce que papa Israël, on pas aider, on peut pas visa. Sauf que na festival, bah, boy, on va bête. Alors que stade, il me qui est bête. Voilà. Parce que tu vas concert est bête à côté comme ça, tout le monde est même Samarie, on a bêti. Il y avait tellement de gens aussi. Les caméras peu cause là. Les caméras cause là, mais bah privé, bah place où bah monnaie que les caméras ça la machi. Mais Tata Raphaël. Et puis, bah, privé, bah, tout, oh, bah, il dit que, bon, ça, là, bah, plein, oh, peut-être que Samarie n'a qu'à arriver à un niveau en ati. Voilà. Il faut, voyons, non, papa. Voilà. Et ils ont dit que nous diminué, oh, nous diminué, pour n'en temps réel. Voilà. N'en temps réel. Hein, Alvin? Voilà. Te protéger Fali, pardon. Merci, Malika Mania. Je crois que tu as mis Pendja Nasuka. Merci encore une fois. Et dans nos 8 ans, voilà, face aux caméras, des fois, pardon, n'a évité message aux alentours na bawaré au balingarayo et ba meloma na bonne musique, ba tout balingara Malika Mania na bino yo message na bawaré puis ba mania nyos ba mania chou, voilà. Ba mania chou, ba mania cœur, ba mania love. Voilà, bango tout ba Hollande. Na pesi mbote na vie na biso na oncle Chico Musheni. Oncle Blaise Etielema, cerveau, na pesi bambote. Na pesi mbote na batutu balinganga, maman Clarisse Mouyembi, papa Gilenga Tebe, mes parents, en tout cas, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir réuni sur le monde entier. Maman Nadine Massidi a présenté ma condoléances nangai, en tout cas, la famille Massidi Mobimba, maman Chantal Massidi. En tout cas, vous êtes tellement ébélé. Gina Onoya, maman Lionel Mukendi, mère Adeta Kupumba, na pesi ba mbote na ba Joël Ndaya, ba wario nyonso ya monde entier, nebi que vous êtes partout. Il y a Bibi Chimous Swamba, Ipoups. Imagine ba to longo.
Ah, bato baomolonga bakombo na bango ya ndako. Baomola taka bayeba kaka ipups mo azalaka. Ya bibishi musomba ipups na pese bambote. Merci beaucoup à toi Emerald Pedro ya Emerald. En tout cas ba wa réunion son alinga bino mingi. Donc bon s'abonner puis na chaîne YouTube nanga Malika Officiel TV. Voilà. Et ça biso vraiment plaisir à te revoir. Voilà. Merci na Château Polo, réalisateur Nzambe, Dari Dionté ça, Gilles Vazolandonga, merci aussi à mon boss Vincent. Tu lui merci à tout balingara. Alvine Lutumba et voilà merci na petit na Azer Lutumba les bons iPhone Azer Lutumba open na ba fan no voilà balinga ko tout ça à TV voilà merci na tout balinga Alvine Lutumba et malika mani a tout na ba fan voilà merci na ba fan tout ba abonné tout à la voix du peuple pour compliquer nga force tout mon ba fali na ba pêche non toi solo là voilà toi solo pêche na hote te nga biso to pas moi na taka defa golo mo mais ato nga lo ba ngunda nga tato va nga tana lekine ba plateau mingi banani no tali sa banka ke fala za guide de musique congolaise voilà avec ba argument très solide. Merci. Pas des insultes et puis tant que tu connais ti manique à tout na Vincent aéroport Vincent yo zanga ba image yo za nani za wa yo po biso to ba wa mais yemo za nani siko na minute na minute Vincent za côté ni ya za côté ni voilà Vincent au milieu du village il y a comme Spiritas au milieu du village avec beaucoup de soutien et pas aigle non beaucoup de soutien dans sa vérité biso to ba na mission na mais papa so nga na biso te na warrior te na lo ba vérité obe nga warrior le problème est que ça nini batu ba oninga ba to loba te que fallait aza likolo aza au top le problème est que le ko ba comme c'est biso ba warrior ça vérité on a autour ba que fallait aza au top voilà ça c'est vrai voilà parce que on incite personne s'il y a des biso le bara vérité plateau na biso surtout ba tribunal to beta ba maboko na misenya surtout fali ku ndanga zana batu bazwa mamba na net au monde azaka na fali na ko finga musicien te voilà pour fali ndanga zana matière voilà. Merci Malika Mania ba mo sinelinga déjà to chité merci na bato to balandaki biso je crois to komi penza na suka na ba petit na Azer Lutumba li boma na iPhone so za posa iPhone bien petit na Azer Lutumba za na iPhone na qualité ya Canada komina nga ozwa iPhone bien Charles Kibungu hein agence Initial Business Cargo agence à Sir so poso ke Dubai agence ezawana et pas ya Charles Kibungu Initial Business Cargo tout ça pour ça même au sala au frete mutukano ya Kinshasa bango bazana pona kwa simi ma nyonso soko zana posa nango au komininga ga to sola mobalia grâce Mboyo la patrona depuis Dubaï pourquoi pas aussi à Véro Lomoto restons branchés sur la voix du peuple on se retrouve juste prochainement merci beaucoup. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien-Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nom, c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a